Komba ngai eza Hervé Lunga wa Ilunga adjudant. Tosolo la ki oyebisi biso ke ozalaki l'un des témoins tu peux moto azalaki ntango babomaki mobundi ya droit de l'homme Floribert Chebeya. Moussa nini osalaki? Moi j'étais chauffeur en tant que commandant sécurité à colonel Daniel Mukalayi. Omonaki to po ozalaki ntango babomaki Floribert Chebeya ezalaki ndenge nini? Azalaki sur place. Azalaki na défendeur moko. Azalaki na deux duples la défendeur. Na bando kumba moko. Amutuka na ngai wana nde place babomelaki nani Fidel Bazano. Amutuka mususu ebando tambusa Lieutenant Bruno nde babomaki Chebeya. Disons tozalaki groupe de 7, Major Christian Ngoikenga Kenga, na Lieutenant Bruno, Jacques Mugabo, Saddam, Longo Alain, ewe tozalaki na Dudu. Babomaki ndenge nini? Nani abomaki epe ezalaki ndenge nini? Tozalaki ngai nazalaki de repos na ndako, babengaki ngai, soki babengi ngai na inspection, koyaka na inspection, nakomi na inspection, bayebisi soki toza na mission moko sur ordre ya hiérarchie. Nenge toza ba policier tokanisa peut-être eza mission moko tozo voyager ou quoi, mais tozeli wana 7h vers 12h ti tokomi ba 16h30 à 17h presque moins. On a vu voiture moko ya Mazda couleur grise ekoti na kati ya installation ya police, inspection générale ya police na IG wana. À l'époque le général John Mbindi azalaki mokonzi ya IG wana. Voiture wana ezalaki na deux personnes. Moko amati akiti comme patron akiti amati kuna likolo na réception. Chauffeur atikali na se. Comme vers 18h 19h. Na waki basinga démarrer mutuka na démarrer mutuka na chango marche. Après batindi ba policier mo mibale kona ba sa chauffeur wana bima kuna zalaki na parking. Aya kuna nazaki na mutuka. Aya koti na mutuka na ngai bakoti na mutuka par force akoti respecta kipe. Après ba check raka babandi koboma ye na kati ya mutuka batie basashe na bascotch tututu baexécuté na kati ya mutuka wana. Mutuka oyo anga na bando etambola. Naza adjudant, je fus le chauffeur du colonel Daniel Mukalayi en tant que commandant sécurité à l'époque. C'était le 1er juin 2010. Voilà, tant bakoti chauffeur wana oyebaki te soka azanani yo ozalaki na kati. Nayebi pété, je ne sais pas, naebaki pété, namona été, tokutana ata na nzela moko te. Oyo apesi biso ordre eza colonel et commandant bataillon na biso. Commandant bataillon na biso komona Christian Ngoikenga Kenga. Tozeli biso nyonso place wana tozalaki stand-by. Voiture wana ekomi, mutu moko akiti na kati ya voiture amati kuna likolo na protocole ya chef. Ya inspecteur général amati kuna likolo oyo asalaka na protocole eza major Mwilambo Paul nda asalaka nde chargé ya sécurité na protocole kuna akei kuna afandi tokomi vers ba 19h 18h50 quelques minutes 19h bayebisi biso toyebisa chauffeur oyo aza kuna na parking chauffeur oyo bayaki na voiture Mazda baye na ye kote na mutuka na ngai na bandako kumba défendeur bayebisi nga démarrer mutuka na fandi na volant. Tango na fandi na volant. Après Doudou, Saddam et Jacques Mugabo. Baye bakoti na kati ya mutuka wana. Babando étouffé sur place na kati ya mutuka. Ngai naza wana sur place. Nazomona ce qui se passe. Je suis au volant toujours. Moteur en marche. Basilisi na ye wana. Defendero mususu ebando kumba Lieutenant Bruno Soti ekei kuna pe na place ya parking ya mutuka inspecteur général place Telemaka bakitisi pe mutu amibale na defender mususu ye pe baye na eka kuna na parking na hangar bazikite pe na mutuka wana mususu ali tozwi nzela vers mitendi babomi ye obi ba étouffé ye po ba étouffé basalaki ni singa basalaki arme nini arme ezaki te nya pi arme tana bi arme zaka mundu kite ekozala singa arme te babomaki mutu moko na arme te na maboko batie basashe batie bascotch babomi ye wana na basashe après isili tozwi bituka wana mibale to démarrer tokei vers mitendi biso nyonso bazwi Alain azwi mutuka ya Chebeya voiture wana vers mitendi na concession ya ezaki déjà vers babutu ba 20h 21h toke kuna tokuti lieutenant moko ya FARDC toyebi ete azaki déjà asi a préparé tombe batie bazana wana Alain azwi kore ya Chebeya na kati ya Mazda akei nango na mitendi pembeni ya
cimetière ya Mbeseke, atelemi cimetière ya Mbeseke na mitendi place wana, aki ko déposer voiture na ye wana.